Papa Ibutu lelo oeza na twali yango mingi na lukio poto solola ya kozongisela ya Gabi mbongo na ye ya cotisation parce que na badir na ya lobaki et les familles et bakonzi to batu oyo bakambaka bino ba préféré ba juger bon bazongisela ye mbongo na ya tiaki. Ouais, les camarades peuvent payer moto la Kinshasa. Ils ont serré à Gabi, mon mais en réalité, ils savent bien. À Bounina, on a mon cœur yazouaka. À $50 na yatindi. Et après, on a qui surpris non, parce que c'est lié bon. Bon, surtout Fatou Kaimbe, nous avons fait faute directe. Fallait pas ça et le courant là. On a Gabi le belé au Sengel là. Mais on a contribué par les ouane qu'on a. Ils ont ni famille na. Babi kutu yende kuta lo bebo pe sangala song selembo on dirait déjà bazar ba guerre na bango wana yango Fatou Kaembe a jija ki bon et puis président lo bebo pe sanga mona song selembo on a mabe parce que fala bonde la to babongo fala bonde la président lombe que non président tika ya kabeza ndekuna yo za moi si basi bazarami na biloba loba mais to maîtriser toute cette contribution na ye to benga ye atika tant sous buzo bazo sala mbasi maso asali yango biso ba oyo tozo sombo na ya contribution te munne il fallait ça mais na ndima pe na yo pe ondimi ozimbo mpo ozongiseli pe muninga to solinga na yo na zo force na mission oh bana basi ya théâtre ba sala soni moko ko ndima te bato babomeli so théâtre ko et ça bana basi tolali tolamuki manike pa ye lisusu. Bon, on a problème na maniker chrétien bina lobi ba comédien ba théâtre na bo salaka ezana nous film na nous bo sala film te ba lobi ba dire na yesu basima on dirait maman chérie na yo mto a ko tinda kai fungole la biso na nous papa Ibutu voilà et on ba et pas et à la place à outil à la place à Sali à la place à Sokene Cacho, ils ont pas ça, il y a rééducation. Place na outil place na outil yo, les cameroun na kosa ngo souté. Puis la réputation na ngai, ya ba na ngai, ya famille na nga, na kosa so di mabe oté parce que le bafu na nga so ka nga na zo nga sous place kona. On comprend? Ya bimto kanseka ko fiolo mide ya za $5,000. A kangisa qui est passé 3 jours à Bimi, mutama boke monta za monopole wa kangisa abibo ya so bo kangisa peso bitobo na biso to bona biso atika na misiki na ye kuna atika na ba misiki kuna atika na bato ya fingaka peso bitobo na biso to bona biso. Voilà, Chantal Yanzambe TV, abonnez-vous massivement, beau liker, beau commenter, beau partager. Émission Nabino Yango yo bokundoli, awa to kundolaka. Vraiment to kundolaka mingi to s'abonner massivement tant que bomoni samigra amba la Cléopâtre de la presse congolaise aza c'est que to ko kundola makambu o ezana sous basma to ko kundola kango nazane sengo mingi ya ko présenter les bino émission na bino o bolingaka mingi bokundoli ezanga ya bino samigra amba la Cléopâtre de la presse congolaise. On est là parce que l'actualité nous oblige à faire des analyses. Yango toza wana pona ko memela bino toujours à information ya sur na bokundoli. Je dis un grand merci à Montréal Maslo Mambote. Image ceux du Wawa balobi awa image ezalaka loso te. Je dis aussi un grand merci à maman Chantal Yende Pumbu. Ah maman ya bana maman ni maman Chantal la sublime Mayende Pumbu Chantal otali mwasi yokumisi nzambe motema batuya papa Joseph Kanda Petit. Voilà l'actualité nous oblige à faire des analyses. Aujourd'hui, je suis avec la Bengenani Bokechwa Théâtre Tonani. Tozana Papa Ibutu. Toko mekampe kosala obe analyse. Après matanga, tokipe ba kombo ya bato sitame. Ba ope ba restituer bango ba mbongo. Ba ope. Oyo balobi ke paraît-il ba boyi basala ba émission artiste foza na scène ezate ko bandoko sala ba émission
tokomeka mpe kosolola yango na papa Ibutu na kozala ingratité ya kopesa mbote nanga na baye nyonso basutenaka Samigra Amba de loin et de près. Là je cite son Altesse El Riche Diava, le grand prêtre de la décennie, Pati Matezolo, statue de la liberté, sans oublier DJ Overdose, John Cash Money, Jonathan Pumbu, Charles Pumbu, le lion de la tribu des Jida, le jeune millionnaire, Nabo Sanité, bébé la joie, Merveille Caroline de Mayende, bah, gros bisous à vous aussi, champion Rodrigue Ibanda, Abunda béton la béton, hein, 2023, Samigra Ambalingi, Amonayo, manifeste-toi. Voilà, Montréal, si tu veux, même langage avec moi, Salara Randenge to Salaka. Koti selanga yi papa Ibutu po makambu ya koloba ezali toko kundula papa Ibutu ya Jean-Pi mbote boni santé na balandi na biso nyonso ya Chantal ya Nzambe boni na nous santé parce que to bandara na nous na santé. Ouais, santé za bien ngolo Nzambe Nzambe osama kamnae mais rectifier na maloba na yo koloba te que non OK tu as théâtre non OK na kuna te. Ibutu normal, artiste et comédien, avec une émission. Donc voilà, sans soi. Voilà, papa Ibutu, artiste et comédien. Boketu par rapport à papa Moza, artiste et comédien. Tout le monde tout ça là, non. Il y a Boketu pesa na Boketu. Il y a Ibutu pesa na Ibutu. Voilà, il y a Boketu pesa na Boketu, il y a Mbola pesi mbote ya Ibutu tikela pe papa Ibutu akosala mosala na ye. Papa Ibutu après matanga ya Suzi Bantu. Moi évaluation okoki koloba nini ba organisateur nyonso na ma nyonso ndenge lekaki. Non, elle est qui bien. Elle est qui bien. Tout ça qui organisation ba groupe Salamaki. Plutôt condamné qu'on a sous Bantu et nous n'avons pas souligné biso organisation et l'équipe très bien parce que le go batu basenga ki basimba yango teme tombaki na bato malamu organisation l'équipe très bien organisation tombaki wana déjà président Gesho basem sala bien très bien bango tuna batu nyonso baki na organisation ko basali musala bien na pesi bango félicitations. Puis merci beaucoup. C'est bon, papa Ibutu. Félicitations à l'organisateur, au organisaki. Là, je vois déjà président Gesho, président Modero, la communauté Nyonsona, CG Oxygène, Bango Nyonsona, NTPC, Bango Nyonsona, une organisation. Papa Ibutu, Alobi, Bosali, Moussala, Malamu. Papa Ibutu, lelo oeza na toile, yango mingi na lukio, poto solo la. Ya kozongi sela ya gabi mbongo na ya cotisation parce que na ba dire na ya lobaki et les familles et bakonzi to batu o bakamba kabino ba préférer ba juger bon ba zongi sela ye mbongo na ya tiaki. Ouais, les kamango pepeli moto la Kishasa. Ya kozongi sela ya gabi mbongo na ye. Mais en réalité il s'habienté parce que moni mutoyo aluka mbongo na na pasi. Et puis, à mon équipe, on a sa contribution parce que mon inga tout ça qui est ensemble. À ce qui soit accueilli, à Bonina on a mon cœur yazouaka, à $50 na yatindi et après na qui surpris non, parce que c'est lié bon. Mais les camouana la mon m'avait poani. Fallait pas, parce que c'est le bon, surtout Fatou Kaimbe, dans un PC faute direct. Fallait pas ça et le courant là. Parce que ceux qui baebisa qui est qu'ils ont c'est la gabi mbongo. À quoi taper babi qui était le mouton à président biso. Ah chef na biso. Na siplié na bon de la parce qu'il y a gabi à sa mouton yo à sa artiste munene. Na bon de la atia na se so na kanda akita motema to kundana no ndeko na biso suzi et après par benga gabi ba lobele o isengeli na mais tu as continué par les ouanes de Kounaï. Tu as ni famille naï. On dirait déjà bazar ba guerre na bango wana yango fatuka embe ajija ki bon et si président le bebo pesanga mona song selembo na mabe parce que fala bonde la tolo babongo fala bonde la président lombe que non président tika ya kabeza ndeko na yo
aza moi si basi bazaka mingi na biloba loba mais to maîtriser to tika contribution na ye to benga ye atika attention buzo bazo sala mbasi maso asali yango biso ba oyo to so mbongo na ya contribution te monne il fallait salir mais na kondima pe na yo pe ondimi ozimbongo pe ozongiseli pe muninga sali pe voice e pan sinon mbongo na ozongiselo mbongo na tindi na tiki au cash c'est pas bien et ça bien ça bolingoté donc acte wana fallait pas et la personne n'est pas sur mbongo na bongali mbongo na eza yet elle est nango Bele basaki ba émission baloba ki pe pourquoi kaka bazui ya Gabi oyo ya Gabi aloba ki maloba nini ya Gabi aloba ki eleza ki bango petit décor a bien so doublé ba comédien so Congo ya RDC ba Congo ni ba comédien parce que ba doublé ya groupe Sima basaka ini et comme ba kuto ko sanctionner ya mabe yango wana oui mais batika ele kala on kan ngwana mais raison c'est à Gabi mbongo le quoi moi qui est aloba mabe pona mowe respect en ba mort ezate ya ba we ezate aloba nini dire aloba ki exemple ya aloba ki ke Suzy Bantu pe à son âme tolinga kutu kotanga te parce que molimo ne pe manakimia ke aloba ki ya limbisa ye mais Thérèse ya kotika la limbisa ete peut-être yango pe choka ki na ndenga ya ko bimisa monta ya mbongo oyo mama Denise première dame na biso ya ki kotika na matanga $20,000 na bisa ima $20,000 ya Gabi oui pareil il paraît yepe mutabimi si liste oyo kondongwana liste oyo bimi ba mobiki ba pesi ba $10 ba Irsil Pechanga ba $20 ba liste wana il paraît il y a Gabi mutabimi sango la richesse muta confirmer les biso na ebité mais ba liste wana na ebité so ya Gabi mutabimi si on mena ndimité parce que ya Gabi ça ba contribution trop ya matanga ya ba fête ya ba artiste belé ah est-ce que ça de le qu'on a bosi bata poto botoni si bango na ta coupe contribution bosi poto mbabotie bango bata poto nde ba mabe mais na lobi batu mingi ya poto bazana bana comportement pour ba comportement mo ya bien té c'est pas tout le monde na poto président Zigo ko sa ngote président Christian Petelonga ko sa ngote aussi président 2 minutes à cause ça ngote président Mimi aujourd'hui lemba président Duche à cause ça ngote na ba comportement ndeka na ebeli bango ba misusu batikali chess ba ans yom tolobi te na kotanga poto mbate ba tu misusu basa ba la facilité au salango. Vous comprenez? Maman, le bas la moto du Cambo, oh, il y a une preuve. Que Gabi na kanga qui autant au tinda qui méga, au sommet méga na yo au tinda ba liste wana na internet. Là on cause a raison. Mais au lieu qu'on va tout ça qu'on imagine qu'il fait la carte Gabriel à sali yango. Ah, vous êtes sûr? Tumba lo barami. Koloba mingi. Et ça on s'en mabete hein. On va lo mingi. Mais on a bien abattu. Gabi papa c'est exemple so ke zalaki Irsil to sila asalaki yango est-ce kalinga ki bazongisela e papa lombe pardon to pese ba respect belé wana ya Gabi ko lobelo ko na te ya mama sila kati ya te mama ya Irsil ezate yo na programme na yo na Fatou voilà ota sila poani ota Irsil Pechanga ponani Black Line ota bango poani Dieu le bala moto ça n'a fait. Bilo monsieur Gabi faut comprendre et puis maman soit Mickey faut tikango. Ba moto ba ça kana parce qu'il y a encore trop na buzoba. Ngam ta ko ça kana ngata. Pourquoi pas ça kana ba tout hein? Ngam ça ka ba théâtre non ba tika buzoba, ba tika mabe, ba lingana, tout ça la bolingo. Tout ça la bomoko. On ngalo ba ka yango. Dans les cas jamais l'émission n'a fini moto. Dans les cas jamais l'émission n'a bien n'importe quoi pour la moto. Té. Mais si on y est linganga on est là. Ndenga vivaka.
Donc c'est un peu ça. Il y a Gabi, n'a évité. Mais la limite, ça y a Gabi. Limite que ça y a Gabi. Parce que, à ta contribution est belé, à quoi bon on aura liste et on a tiens. Non? Ma belle capable de non? Si la souki si bango, si la à $20, ne bateau ce qu'on a fait. Pardon, pêchant à $20. Voilà mon bout à clôturer ma solo. Voilà mon bout à clôturer ma solo, c'est bon. Et ça, on a un sentiment là. Mais il faut que mon souna tani on solo bango. Le loba voice na bango mi balé bi, misko to lo banani abi misi yango entre bango mi balé. On zo legelanga. To ba solo là qui en confidentiel la privé. Bon solo bino balé. Mais voice c'est bimi, tête de grands comédiens congolais. Le bino mo sa bolingo te, amour ezate. To solo ngala yo na zo force na bimi si yango. Oh. Tout to yeba kité bango mi balé en privé wana isa groupe te ba ko c'est la mutu ce qu'on a bimi si ba voice wana bana basi ya théâtre on ça la soni moko kondi maté pas to bomeli so théâtre ko et ça bana basi qui bombanda qui jalousie qui lesbienne wa ko bino qui lesbienne mama wa ta bino mais beaucoup de sango pas na bisoté. Si vous savez, mon ami, vous pouvez vous faire un mité, mon ami, vous pouvez internet. Il y a des gens qui il y a des mamans, il y a des mamans. Il y a des nini, na moli mo san tuka boazo nga bimisianga. Parce qu'ils ont les pipili, avant la matin, on a les tiges. Les camarades n'engwana. Ce qui est bien, c'est que vous avez secret. Quand vous avez un bino, vous avez un bino. Mais ce qui est comme un guinda, comme il vous avez un voice, vous avez un ah, mais à quoi vous avez un quand on a un bateau, vous avez un bateau. Quand ça vous avez un uniforme de comédie, vous avez un ah, bon, on s'en bezat, vous avez un uniforme à $10, 10 000 francs. À la qui est à 5 000, vous avez un sina. Mais bon, que les fêtes, si vous voulez, tu as bassiné, parce que vous avez fait, tu vois. Bon, que maintenant, vous voulez, tu as un parce que vous là. Balati ba uniforme, balati ba nini, baza ko là, baza ko sepela ko bina na fête. Uniforme, et ça signe l'amour. Voilà. Maintenant, vous avez un uniforme, vous avez bolingo, vous avez la ngoni. Vous avez la ngo nini. Il y a un bon tennis, on a la uniforme. La tête ba mité ba ba bolingote ya moni po théâtre fana minto ebonga ifani sama mutu faut présence ça ici azon oh ya tigane théâtre papa ibutu azonga sunde na boya ne mamba théâtre pona ka boy na yo boy c'est un président oiseau mérité président Masumu oui président Bakambi biso ba omela pe poste ngo mais non préfet batiki la ngo président sai on bon ça théâtre n'est échangé ah bon azara patron ba comédien. Alors au moins les théâtres ont changé. Il y a mon ça va t-shirt au moins bientôt. Le président ça. Mais la bina yo photo soutenir ya ke liboso. Oh papa ibutu. Nzambe na ngai. Oromino mta président ça. Bolinga toujours bo panzani. Est-ce que na panzi na tout ni kaka? Dans le to soutenir mutu ya ndengola par rapport ba idée o ya ça rend pour la théâtre. Mais il y a tika théâtre, azozonga à la théâtre. A tika théâtre, au tika théâtre. Et ça, nous sommes avec des joueurs. A bête une équipe nationale. Quand on assiste une équipe nationale, on va comment entraîner, on va comme ministre sport. C'est normal. On a sous bassement. On a essayé. A bête balé, a tiki balé, a comme ministre il y a sport et loisirs. Mboko Congo. Ndé mon président ça, ils sont à tika théâtre, oui. Mais il faut aller dans le théâtre parce que alors qu'on change un peu, bablo comme soit Mickey à théâtre, désolé. Ça na propagande de Jeban. Alors bien yo, Nzamba Sungabiso, président ça il faut aller là. On a eu beaucoup massage. Non encore, nous avons zaka ibutu, nous avons demandé, nous zaka ibutu. Bah il faut pas changer, bolingo faut zonga, amour faut ça. Amour faut zonga, il faut président ça. Bon, c'est le banga. Boké matanga. Bonongwani matanga wana bomiso ba sekira bino moko
Vous pensez yango. Pour que fête moninga sali mariage tout likambo boye. Kotonga. Alors sur téléphone aye. Atiena c'est enregistré. Apandeli baninga maman, tolembi ba comportement wana. Tolingi batu bazala eloko moko, tolingi batu ba changer comportement. Ki songi ko inana ko fingana ki bombanda bani totika biloko wana. Et ça bien dit. Mais la décision au basu balobi o nyonso koleka neti bino bolinga koleka be émission o nyonso koloba leki émission alobi makambo o elongo banite akozwa mbano na e batangaki Papa Ibutu 7e bagarre ya Gabi na bosani mususu. C'est mbano. Oh. Skoto bani. Mabezo sala mato omona to lobate. Mabezo finga na to lobate. Loba mais boko takana ba vie privée baninga te po mususu mona vie privée na ye. Par exemple, ndenge ya Gabi ya lobaka makambo ya le ya nda ya botana Baptiste bat bayebaka ngote. C'est mabe. Eza vie privée na ye koki ko baby c'est la muninga makambo. C'est mabe, ebe c'est makambo ani. Faut lobaka na modération. C'est mabe te. Le ya botana Baptiste, c'est normal le ya botana Baptiste. Eza bolingo na bango. Ya Gabi pasa mobali na botana ye. Ngapela sana mwasi na botana ye. Zaka médiatiser. Oh, mais pas artiste, faut y mettre en TV. Pas artiste, pas confondre artiste na muto ndakuté. Artiste ça na secrétaire. Ato bombi, je te dis. Ato bombi secret na yo. Même massa na yo, même ndeko na yo, même ba la quartier na bino. Ba bimisango parce que aux artistes. Ba mise belé ba botana ba danseuse na bango. E maneni. Kana ba suba. E bi makakaka. Maman. Oh, et puis quand sur les abotana Baptiste, c'est normal les abotana moi si Baptiste dans mon bal, botana c'est normal. Ma bezawa, moi son bal basangani baboti moi. Où est le mal? Nabi artiste faut zara mingi na scène, na film qui oleka leka na be émission bo. Ko leka l'émission za mabete hein. Mabe za kana so leki na émission so finga baninga. Ya onde koma mabe. Ko leki l'émission oto la baninga ya koma mabe mais tant so leka l'émission pour baninga na ba sala mabe ba changer comportement na bango. Où est le mal? Toto tika kama besa na ngoy kola na ngokaka iko kuma be ko kola kate alors biso nzamba te biso munokoto lo ba pona ko bomo mabe wana to bandolo bakaka to ko lo bango anga leke na finga nani na finga mutote et alors ce ko na lo bate poani pe na opeksa ngo ça no président sai na comité na lo bi papa a vision ne nzamba otam sama kam kenon muto aya wana place wana to mona ba changement mususu. Présent Masumba ça pour la biso des années tu bête bon maboko ba présent Lombe ba présent Bordeaux c'est bon mais tout ce peu mon théâtre on va changer évoluer na no pe muke tout ce mokili évoluer na muke nous sommes au télé aya ko kate botina place on ko kate mais botie ba koki présent biso Fati ba bani pour la présent Fati présent Fati ko to aya ko place on kate le to ke na deuxième mandat. Ah, ça Moussala. Voilà. Oh. Otuani kama be kola ka to finga na kaka to tonga na to ina kaka. To boma na kaka wande ba to beta maboko. Mais to ba biso ayibu to linga ba télévision ke non bande ko na bambosa lisa malamu te botika bitonga tonga botika ko linga na mimbala baninga bot le ko zo boma théâtre so moni o mi balé bazaki ba yoka tese ke ba weleli mwasi ba weleli mobali ba weleli mbongo saka 3 biloko wana yango so boma théâtre c'est ça ni na théâtre basuki sango banda kuna bango baka ngona médiateur parce que so ina na média muto afandi atala bi oh ba théâtre pendant tout ah balekisi ah le bezaki mutentel le biala mutentel le suka bango soso basala ngona banda kuna bango babomba ba secret na bango babimsela ngo bisote voilà na matanga mona kie kolela ndeko ne babi azolela vraiment zo sentir douleur ezo wuta na mutema par rapport ya ba dire nyonso bato baloba siko yebisa ngai okangi mabe pona nini ok mabe pona azolela ndeko na ye parce que senga lela ndeko na ye alors où est le mal et ça mabe ta ndeko ne parce que basaki na ye ensemble ndeko ne mo atiki ye ma wana fa lexango lelo toyoki so Maxi Bonde pe kuna alobi bazaka na relation na mamisa bata maboke lobata manike yo linga lobate loba oyo linga biso nde tongi loba voilà yango siko yote to lobate to tika ko loba so ndeti biloko aboyi so Maxi Bonde eza solo parce que alobi on monoko na ye ce qui est c'est frère basala ki yango
ya biso nini na kati bata théâtre biso na kati ko ya biso nini bomba autant que moninga pour nike et penser na internet bomba pour na tanka moninga nika bala OK bino boko bo mana kaka bo moninga libale ye pour larguer moninga linga bala yo bimisi likambo mo songolo est-ce que ça peut solo ce que ça qui peut solo ta bozo lia bambanga na bino mbale bozo fina ma boss bozo fina ma belle bino mais je te dis so ya biso na kati pourquoi lo bango ba sentiment la bango ba sala ko o bisa biso to sala ngonini parce que ça busoba si c'est vrai n'ingwana c'est ba sentiment bino c'est tout bon bango bino mbale parce que tant yo ko lo bango et comment na mito comme nini bino bata théâtre yango yo sanga wa trop c'est trop bino bata théâtre en tout cas bolé qui c'est bata théâtre soit bon même mon motema et ngabima voilà, vraiment, tous s'abonner massivement, tous liker, tous commenter. Et on est ça là, force, il y a Chantal, il y a Nzambe TV. Là, je salue Jean-Pierre Diwa Poseva. Jean-Pierre Diwa Poseva depuis États-Unis, Nakati, il y a ville, il y a Charlotte. On est toujours là. Jean-Pierre, papa, Jean-Pierre Diva. John Cash. John Cash, bon. Il y a une belle souhaité parce que. Tout le monde a sauté le téléphone, on a sauté donc. John Cash a sola bien. John Cash. A sola bien. La PC monte la maman. On a bana tout donc. John Cash. Voilà John Cash, bambote no yangwana. Tolali tolamuki manike pa ye lisusu. Bon, on a problème na manike chrétien bina lobi ba comédien ba théâtre na bo salaka ezana nu film na nu bo sala film te bo sala film bo betela biso histoire mboka ya za triste mais soki asali film e oteka mame bino bato maboke azo benga bino bato maboke na nu bo sala film moko te ke o esala ke ba bebo mériter ke bozala ba acteur to ba actrice mais ba lobi ba dire na yesu basima on dirait Mama chérie na yo mto ako tinda kai. Fungole la biso nanu papa ibot. Mon naka pasi na mawa. Naka pasi na mawa. Mutumo la muna mutumo ka kola mkantongo. Abano chrétien ba comédien. Batama boke mutumo ka lobine n'importe quoi. Ce qui buta lobika ka ibutu pa lobaka to. Sikoyo babiloko aboye penza Maman chérie mais vu quand il a patron a besoin de tenter routine maniquer a finga to pelo mabe moko pona sila c'est clair ça bon parce que sur ba bon à la temps et puis si là mon place à fandi pe a ebike mais fait ko ça ngote moni ezaka ngelo ba et pas à la place à outils à la place à Sali à la place à Sokene Cacho ils ont place il y a rééducation place na outils place na outils yo likamona ko sa ngo souté puis la réputation na ngai ya ba na ngai ya famille na nga na ko sa so di mabeoté parce que le bafunda nga so bakanga na zo nga so place wana on comprend mais ce que nous a courage parce que biso a combien de trop sanzela non parce que tout ça bolingoté biso na biso parce que tout ça ba secrété parce que tout ça ko se respecter te biso na biso et on y a pas de courage na ngwana moni mais aloba na yo asenga loba mais asa la tension na batumsu oyo tsa musapi ya bimto kanseka ko fiolo mide ya za $5,000 a kanisa ke passer 3 jours abimi mutama boke mo taza monopole wa kanisa abibo ya so bo kanisa to bona biso atika na musique na ye kuna atika na ba musique kuna atika na bato ya fingaka atika na bato biso ba comédien biso to bona biso na osenga ba comédien cameraman songa bien na osenga ba comédien soko le gine émission boye bisa ke biso to bona biso makambu et surtout biso ba ta belle fille quand il a patron na maman chérie
toboyi na biso makambo batasi la bisalo pe bekam bango pe babona bango makambo balingi na bango makambo te to ça ini to a famille papa ibutulelo na sentir yo théâtre ya bato ba mingi pe na belle vie quand il a patona maman chérie ba mingi côté ya si la bisalo bekam ataka de pointe biso toboyi na biso makambo oba kanisa ete oba to maboke oboy toboyi na biso ça filmer to ça peut filmer te ya ba leki bilong sika bo atali nzaka tali biso moko to ça na biso te toboyi na biso toboyi na biso nanga misia ya kofite nanga be misia soki ya falite soki ya faire te soki ya nani te ben vi pa ne musicien te ayemba na epe l'orchestre mutu te si la bisalo bekam ayemba pe l'orchestre mutu te ale be musicien te taladi nana ye pa ne musicien te ici pêchant à Black Line ayemba na epe te biso to boyi na biso ngala ya biso bato lobi na zui parole ba comédien nyonso ba comédien biso to boyi na biso to répondre so siko te so finga si la bisalo ko be ta finga si la bisalo to tsaka lo bongo na litam so ka finga belle fille kandi la patron maman chérie a finga belle fille kandi la patron to tsaka lo bongo na litam tala dinana so ko finga dinana ngala tindi finga dinana finga sila finga belle fille kandi la patron finga Xil Pechanga finga ba comédien nyonso ba comédien nyonso biso to boyi na biso to tsaka lo bongo na litam total mais il y a un temps pour tout. Encore un mot. Parce que yo lobby. Vous savez, on a commandé on s'est abonné donc quand ça a été na $100,000. Yem ta lobby ango. Tu peux biso te répondre eh boy. Allo ba te. Afinga te. Biso to lobby lokote. Et surtout nga ibutu so ba banika na baniko mataka nda. Tu so ibutu. Amani kete. Te non ça oh. Est-ce que na ya pona ye? Na ya pona ye te. Alobi na ngapete ngape alobi na yete nga répondre ka yeke non de wala ba fini ba comédien tant ba comédien c'est nous non tout ça ka filmer te bo fini biso nyos ya nga na biso non biso to comédien to ba biso le côté biso bona biso to zong c'est la musique ya ko ndeti ya ko na ngemboti okia boy ba so ba to zandeke to zambisi to faut qu'il y ait place na yo te biso comédien to boy to ni so ba polémique on a ngote belle fille elle va qui te regarde na 5 ans belle fille attends comment si la bisalo ngo ka jango parce que ça ne connaît moi aussi alors taladi nana asaki na manifestation siko bonde ko comment so atamuke comment so muke biso bona biso allo balo bateto boy poignet ezalaka question na nga ya suka to chité na biso ezalaka ke mutu so yimo kwa bimi abandi ko finga sila ba se référa kaka plutôt na belle vie quand il a patron voilà sala nini voilà. Mais si la belle fille mona moko boye boni mona mai basona na bango comment makasi bo makasi pa bango balé guerre ezaratin ba tunde ba sa bato ba loba nde ba comme ça ngo guerre ce guerre c'est makasi l'église kuna belle fille ko loba comme si la bisalo be kamte alors comment il y a ici Pechanga Black Line te mais pourquoi loba kiango parce que baba ndeko na basi tout le monde a biso pas. Aloba qui on a hypocrisie. Hypocrisie, ba rotika la ga ko bongo biloba loba. Ba rotika la ga bongo biloba loba. Ba on balé boso ba kutani bo pesa na mbodo ba seki na bango. Biloba ko ata sonité. Ngai nemi na ngana ke loba la micro na pesa mbote pe bo non ça ngota. Et nemi na ngasa nemi na nga. Mais pourquoi belle fille ça qui on parce qu'il y a rien. Oh. On a de chez to biso bona biso. Bata maboke balobi baboyi na bango babona bango trop telemeli yango biso bata maboke to bona biso lola yoka mabele tala lola yoka biso ba comédien to boyi na biso to ba so le côté to boyi ngembo aso na place ya ko kekolobela kuna papa biso atuka makambo yo bo s'abonner kaka massivement bo like
Bon commenter, bon partager tozaki na papa Ibutu ya Jean-Pi na linga obenga mingi papa Ibutu na Bakisaka ya Jean-Pi o lelo lobi théâtre na biso po bonga il faut changer pe moi makambu faut pe président sai ayano na innovation ya théâtre na biso na kati ya mboka na biso Congo balobi encore un mot papa Jean-Pi papa Ibutu tokomi na biso na suka moi ba dédicace encore un mot soko bakisa lisusu liloba otali caméra na ngai on a passé mbote na ngai na Patrick Etienne Tshisekedi Mubengai ngandolo ba encore un mot Etienne Tshisekedi Mubengai molobeli ya bana ya funa biso bana funa tone sengo Patrick Etienne Tshisekedi Mubengai azala pona biso donc na passé mbote na Blanchard Kilombo boss et l'air boss na passé mbote na maman Bijubinga Iniest za toujours pemela maman parce que ngabino mingi batnya so balinganga na pesi mbote mikolo pesa tumbele mbote te parce que baso be nganga te to sur la te ba okabate champion nga mo contaki mbangu na pesi mbote pa aux direct États-Unis pemela na bubukama yebaki na mpanzi na koto champion nga mo contaki mbangu azali numéro nga téléphone plus 243 89 12 65 094 plus 243 89 12 65 094 pour nini on ba film na ye apesi masolo tout ça il est masolo film na ye bagag banini ainsi de suite je suis là donc encore un mot na roloba sus na ya penza sikoyo encore un mot matondo mingi papa Ibutu lelo vraiment la ceinture bangi ozo sanction au lobby vraiment bino ne bolingara mabeza là tolinga mabeza nde lobby normal ça clair na kien likamu normal et l'autre zobo e bokabani boyinani wana vous comprenez yo moto mutu mo ya banota akomoka maman hotel si la bisalo be nani Belgique ni la patron maman chérie azota asali boy yo si la bisalo kutu yo boy non biso bitobo na biso to bona biso papa Ibutu na biso te comédie to bona biso on a les émissions nyonso dans les musique dans les 20 émissions mutalo baté biso to bona biso. Très bien, papa Ibutu, vraiment le lot. Nazaki Nesengo, encore un mot. J'y reviendrai encore. Voilà. Il y a Jean-Pi, papa Ibutu. Voilà, côté maintenant, problème T. Merci beaucoup. Papa Ibutu, en tout cas, Matondo mingi na répondre à l'invitation à Biso Chantal Yanzambe TV et Zalinda Kunayo. Voilà, ya Jean-Pi papa Ibutu auti koloba lobi ba comédien bango nyonso ba boy na bango. Balobi encore un mot baoloba na bango eloko te. En tout cas papa Ibutu na sepe no lele vraiment na émission toke na ngopenza na ndenge moko ya dou, hein? Yadou et sali vraiment kitoko makasi. Là je salue Jean-Pi Diwa Povesa. Jean-Pi Diwa Povesa, 2 prix États-Unis. Na kati ya Villa Charlotte, na Villa Charlotte, Jean-Pi Diwa Povesa, je te salue. Je salue aussi ma grande sœur chérie, Gisèle Matomene. Gisèle Matomene, otali mwasi okumisi nzambe. Mwasi ya pembe. Mwasi ya batu ya papa Bosco Kindu depuis France. Balobi mwasi ya Zanga Mbanda toujours. On est là, je dis aussi un grand merci à Montréal. Maslo Mambote, image c'est du wow, c'est du wow. Et que ça là toujours elengi. Je dis aussi un grand merci à maman Chantal Mayende Pumbu, la sublime, ma maman chérie. Wana maman na ngai, maman adopta Samigra Amba. Tozalaka toujours même moral. De gros bisous à vous et à toute la famille Pumbu ainsi que DJ Overdose, John Crash, Jonathan Pumbu. Je te salue. La qualité de choix Olga Bilé pour Amba Mola Disnanga. Ya sûr. Olga Bilé pour Maître Christian Bassansi, mon avocat de sûr. Ya Nono Bassansi. Depuis Paris, à la Bossanité, le bon que j'ai de Yomola, l'eki ya moto. Balobi soko lingyo voyager, au kende mikili nyonso ya poto, MB Travel, le faiseur de Duka. Le faiseur de Duka avec Maïs Badi Banga, au kende mikili nyonso, la kende Chypre, la kende France, Italie, mikili nyonso ya poto, avec MB Travel, Maïs Badi Banga, au kende Mobimba, donc,
ba comédien ba lobby ba bona bango sala na yo miziki na yo ndongo mesana ada baboke to boy na biso bizu bye.